Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante Maman B52, je suis là. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir, voilà pourquoi quand il y a à dire en tout cas, tout mon karaté, tout y a kapuna komeka, ko beta moi ma solo, ko zwa moi dessert, ko zwa moi jus, awa nakati ya B52 la mignonne officielle. Famille Bota, bambote na bino bisika nyonso ezwami bino badina chou, hein, tozomona déjà maman zawana, hein, maman douce, maman la douce, elle est là, voilà. Le prochain film la busso meurtrière. Meurtrière. Ouf. Non. I can't believe this. Oui, mais de qu'on a un mot à comprendre, je me dis, mais ezani nyango na belle vue. Tant que tu me souba au sala qui m'a talana, belle vue a au travailler, a au samsala. Tant que tu me souba ya pour baloba au coup tout à la kingandi azozonga boy. Belle vie travail. Pourquoi? Parce que balobaka musala et sanini et les kamaloba na ebele. La grande famille en tout cas na on peut s'en nous premièrement avant na kota na sujet na biso bomoni j'ai déjà titre na biso ya lelo mais avant na kota na sujet wana na ngaki nanu na mekana ko pesa bana nyonso tu ya mama Belinda Kandila patrona ba félicitations na bino en tout cas ba bravo. Bravo film au skinny et battre record. Film pende battre ba record. Namoni ata te banda film banditi esili namoni 90k ya pamba te. Namoni 90k pamba te. Namoni ba 150k. Namoni à part teaser. Nyonso o etikali. Eza 90 mata. En tout cas, félicitations, bravo na bino to sango kande to sala wana. To sala ngo kaka ndenge to yoka na wana. Filme oyo bato bele ba oloba bato bele ba obenganga. Mama bato bakanisa neti nga alala esika mona Bellevue Kandi. Mama B52 filme oyo Bellevue fa sala ngo na français en tout cas. Filme oyo faut les na chaîne internationale, nationale, internationale, la RTNC. Namboka na eleka na chaîne na biso ya mboka kuna balobi pourquoi parce que eza conseil moko ya munene puis conseil moko valable bande ko bazo balanga est-ce que Mama Bellevue bakoki ko sala ngo na français te ke ba bande la peut-être montage batata ba lyrics batata dans interprétation koto eza lingala bakomi français na sewana de façon que film oyo et comme international parce que les sons o ba pesi na kati c'est non seulement pour na ba congolais mais eza pour na batu nyonso tu mutu nyonso tu o kutana ezala ba Camerounais, ezala ba Gabonais parce que na Gabon il y a des gens qui parlent aussi l'anglais, français pardon. Ezala na Ghana pardon, na Ghana j'allais dire Ghana. Ezala bato pe baloba français. Donc so ba koko ça la traduction na film wana ba bandeli montage nga na ebisi bango boyebi montage ndenge ezala boyebi bato nde toyaka toyeka couper sa point de vue toyebaka te combien est-ce que nos artistes ba metteur en scène na biso ba souffra pour nos sel biso biloko tozwaka wana la grande famille. En tout cas encore une fois de plus félicitations à Poutine, félicitations à ba artistes nyonso tout ba pesi penza de meilleur le meilleur na bango nde ba pesi. Skinny ezalaki wana eyeli biso conseil moko munene oyo mutu okoki jamais koboya yango. Eza conseil oyo na Skinny eza kwa maya omela. So bo sukolango omelango. So bo omelango obwaka ngo na toilette soko sisi zongo inene. Donc voilà Skinny nde makambo. Biso na Bellard télévision ezalaka nde musala. Na yebisaka bino ke batloga ba Belinda Kandi baza batologa ba mama na biso atanga kala ana kati ya ndako asombika Thompson moko bana baza 7 mais ako partager Thompson wana de façon que
mutu mwana nyonso to asala nini azwa part na ye. Merci beaucoup à toi, la poutine de l'écriture. La grande famille, to beta nanu mwa lisolo mukie bato msusu balobi na nga avant na kota ena na koti penza te na film na annonce ya film na biso oyo ezo banda. Je crois que banda dimanche meurtrière. Batu bazoloba na moni na ba live te. I get a pesi penza de meilleur na yete. I get a saliboy. I get a saliboy. La grande famille. Sobo tali bien. Na ba tableau presque nyonso i get a jouer na maman Marie-Hélène. Vous allez remarquer que aza penza dans son assiette. Preuve en est. So totali ne bande tang Linda Cote aya abandaki ko jouer na film na bango ya deux sœurs rivales. Pourquoi Belinda tsaki Linda ba jouer na Davina? Parce que bazalaka déjà baninga. C'est normal quand tu joues avec la personne aux alrana déjà tu seras dans ton assiette. Et puis bino bo comprendre arte hein. Botu na biso to ebi art mwandambu to betele bino lisolo. Botu na biso c'est pas pour moi na ba concert ya ba majabu wana na ba benga ngata concert. Nde banda osala bazoko zwa bato ba oyemba kitoko. Mwana yemba kitoko. Maye kaka boya moni Rosni Kaiba. Amoni Mai Kalambai. Amoni Sœur Sandra Mboui. Mwana se nini azuko banga komi akomi na mo lo mro boy. C'est normal. Botika kimte mamabe. Il get à donner apesi meilleur na ye. En pli kolo nango. Faut te bake la répétition za mère à science. Liko nango il get na poto kuna ajua ka penza teneti bandeko na biso Congo et comment penza na journée moko a retourner à 10 15 20 tableaux. Pondeko o aza besoin na ya ka jouer nde nkoma nango likele mande basalaka. Et comment peut aller kele mande basalaka to yebi. Mais chez Bellevue télévision za tango ye au jouer moi tweke na yo penza ya sûr ya assuré point aux yeux ngobi point. Donc nalinga juste na lobé la point wana parce que na mona ki na live bat bazo mata bakiti o ape elle n'a pas donné le meilleur d'elle bandoki bino bo mana bino kwa kimtema mabe na bino tolinko ko ndimelo kwa muninga te tango mutaza envie bolinka so mutaza susutale boko moya na ba fake concern ba hypocrite za makasi totika eloko wana la grande famille pardon afuka meli bino na sengi bino totika penza na komo na Yesu totika parce que moi ça batu a jouer kitoko so tali batonyo soto asali a jouer a sousti metango aye pa ye mais belle vie comme dit la patrona a briefer kaka a pesi kaka bine que non yo rejouer li passe na ngai boe a briefer parce que ba sala rasu ba répétition tenenge zaka na tango kala ke bwana journée na bino moko journée on est pour na répétition peut-être beaucoup tanaka chaque lundi de 16h à 20h pour na répétition et ça na ngo souté et comment ba tournage ba professionnel oyeka ba briefer yo mais biso que non des abo mama top you no zabo ozalabo yo moko sikoyo arna yo ezana kati nde osala nini ebimi lokwa bandeko na biso tegra ndenge zo bimisa o eza kati naye lokwa bandeko na biso Linda Cote ndenge zo bimisa kati naye j'ai aimé ce que Linda a dit abi na pesi mama na pesi belle vie quand dit merci parce que abimisi o eza kati nanga mais bomo na ka bato mitema mabe ba osani ba yo loba le contraire ya makamnga na oloba bon to kangi no parenthèse wana to beta non lui cela meurtrière. Pourquoi meurtrière? Point d'interrogation. Famille Libota badina chou bandeko nyonso to balingaka Davina apwa mama yiwana na bela lisusu aye kotia mwa lo toloko babenga ngombo na lingala aye kotia penda lisusu mwa lo toloko na sepeli mingi na en tête
il y a publication oyo meurtrière. Bela bina biso. Pour aimer pleinement, il est cristal de comprendre. Ah non. Hey. Pour aimer pleinement, il est cristal de comprendre. C'est pour nous dire quoi? Serrons nos ceintures déjà, parce que tango meurtrière ezobanda. Bani balakisa biso nini? Ndenge kanga na tangelika en tête quand il y a publication. La compréhension, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. Eza na catégorie morote ke compréhension faisait ka koto compréhension zate non. Compréhension faisait en tout et pour tout. Abaki selibiso. Alors, comprendre implique d'explorer la profondeur de l'autre. Oh my God. La compréhension implique d'explorer la profondeur de l'autre. Qu'est-ce que Bellevue veut dire par là? Bobi kana ba en tête na biso so bela tche. Nga mon a déjà introduction, développement, na conclusion. Tant azolo bake comprendre muninga na yo. Eza ko il faut impliquer o luka o yeba muto ozana ye. La famille bobi na ba relation nyonso tout, quel que soit na kata famille, quel que soit na musala, quel que soit na classe, quel que soit na église. Une fois au comprendre mutu ozana ye. Au comprendre bad like na bad dislikes na ye, au comprendre muto alingabwe, muto aza short temper, muto aza katiko tak, muto aza ka véridique, muto ana la oko sabinote bo van na na epinga bo vandi pour un tonko, bo zwa na problème te pourquoi parce que tu comprends la personne ozana ye. Sur tout le plan, sur ba genre soit relation, je dis bien. Soit relation. Nous devons comprendre les personnes qui sont tout autour de nous. Nous devons comprendre dans nos familles, dans nos mariages, envers nos enfants. Nous devons comprendre. Ozana banana yo. Il faut le koyeba moi nanga lingarani. Moi nanga lingarani nite. Soko yebi bongo, tu seras ami avec tes enfants. Et puis quand tu fais de tes enfants tes amis, et ça déjà porte moko ya mune no fongoli. Pour un avancement, ta croissance, il y a qui qu'on a envers tes enfants. Tes enfants n'auront pas peur d'aborder un sujet quelconque. Oh, supposons qu'il y a un problème, l'enfant ne sera pas là. Peut-être il y a qu'au banga pour, peut-être qu'on exposer problème n'est pas maman naï. Peut-être qu'on exposer problème n'est pas papa naï. Pourquoi? Parce que oso comprendre moi ce qui ça comprendre que maman a soit comprenanga, c'est fini, tu as gagné ton enfant. Mon bal il faut ça comprendre que moi si nanga comprenanga, c'est fini pour toi. Donc au comino kimia ndenge moko pena mobali soit moi si soit mon que atali ba en tout cas mobali nanga comprendre nanga pardon nde na bime boy so na zonga ta na ebise boy au sabu bo mona relation neko sa nini eko durer abaki si li sous lobby de comprendre son obscurité. Quand on dit l'obscurité, on voit quoi? Molili. Oh, Kofi Abelela. Molili. 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 Quand tu es avec une personne, il faut comprendre l'obscurité de la personne. C'est-à-dire, les côtés, oh, yosomo neza négatif, ya ndeko, oh, zana ye pembeni. Oh, comprendre yango, et kozala un peu facile, peu à l'aise, ya ko demeurer ensemble. Abaki si dessous, il faut comprendre douleur yandeko na yo et puis souffrance yandeko. La famille. Lelo o tozo monango. Lelo toko monango kapenza mabe komi malamu malamu ne mabe. Moto nyonso na mokili ya ki passe intérêt na ye.
Ponini mawesili na mitema bato. Tokosuka wapi ngana lelie. Ngana lelie. Anzoleleo. Vous na mawesi na mitema batu oko comprendre muto zana pembenité muto wane pembeni a souffrir mais pour toi souffrance a muninga et comme sujet na ya moquerie souffrance ya muninga douleur ya muninga et comme sujet na ya matongi oko ozu penza yombo sala ngondeni ozu fonote otomboli. Allo, kutu oyebite o monete nenga komi mikolo asali boy abaluki boy azongisi boy bosala ngonde nini ko bosala ngonde nini non la grande famille film oyo ezo banda meurtrière tokoyeba qu'est-ce que belle vue a meme libiso na sima ya film oyo. Car na début tu vas comprendre pourquoi Skinny et au fur et à mesure film les cana du jour au jour au jour les jours ba film kota tozo comprendre to bi ati donc awa alinga ke na biso boy awa alinga ka pesa biso conseil boy awa alinga ke za boy ndenge moko ndenge to comprendre déjà dimanche je sais que dimanche déjà meurtrière ezokota déjà na Bellevue télévision c'est-à-dire 16h30 heure de Kinshasa meurtrière ironi atama déjà wana lobby demain c'est samedi tokozwa déjà 10h na biso pour la journée à lobby samedi 16h30 heure de Kinshasa déjà dimanche tokozwa meurtrière en tout cas meurtrière ezanani ezamobomi meurtrière eza mobomi muto azala wana ka po na luka malheur ya muninga muto azala wana ka po akoka ko supporter aura ya mutute ya muninga mususu te meurtrière ezaka te ozumbeli ochubi mutu ba bengi o meurtrière ou meurtrier non. Même dans tes pensées, au vandika bobanzo lingi la mutubulo bi o wana penza kunenga zana kutu asali boya za boye tokotala soka kosa do obanzo maudire muninga na katia mutema obomi déjà pour Bible lobi na biso soki otali mwasi kaka na lisu olobi ne lokote na motema nuka olulie omoni tonto moko olekobi nzambe mamba lo kitoko slim en tout cas na ba locks na ebo na zéro faute na ebo tangu ka nengo zolobana tu pêches tu pêches obomi osali lisumu pe obomi boye ba ngote na oyebisa biso ngolelo soza na bizalelo za na comporte momoni mutu mokazo leka na wana yo banzo lula yeba ke zo kosala lisumu munene ozo sala lisumu munene. La grande famille de B52 la mignonne officielle, je nous dis toujours que Bellevue télévision est le reflet de la bonne morale de la vie. Wana tobo yangote c'est pas à discuter en tout cas, je m'excuse. C'est pas à discuter. On dit bien que Bellevue TV est le reflet de la bonne morale de la vie. Binomo bo monango. Binomo bo monango na ba idée ya kitoko ba film ya kitoko ozo yeza kwa éduquer, eza kwa ajouter en plus na ba vie ya batu na ba famille ya batu. Wana to bomba te to koloba ngo penza. Tobomba te la grande famille de B52 la mignonne officielle. En tout cas nzambe na nga pambola bino lobi déjà 10h na biso kokota tokozala wana ebeleka mobondo ndenge zalaka. En tout cas opération partage aimer commenter kuna taba lobi mais na journée vidéo 30k ataba lobi na journée vidéo 22k bango makasi ka na mapioko pona otala vidéo ko appuyer ko support artiste na bino obolinga mingi problème. Donc Belinda Kandi, on n'a pas le temps pour les disputes, on s'en fout de tout. Biso toi toujours focus. Badina chou nyon surtout en tout cas bozala wana mama na biso azawana mama na biso dinana
tomoni ba Nikita Bazawana, tomoni ba artiste baza tellement ébélé na film au meurtrière. Davina a pour maman milliardaire azawana. Davina azawana na pointe. Na skini to mona qui était mais na meurtrière to mona e. Donc baloba lembe. Da bogoloba bolembi Bellevue mutu elenda Bellevue nzambe apambola pe amona misala na ye. Kande Bible lobake na opambola misala maboko na bino. Musala oyo na tangwa kala nde batu babanda omona ngiza musala pamba. Mais lelo oh, tout le monde, en tout cas, je peux dire 85%, il y a batu bakoma oluka osa théâtre preuve en est au kota na TikTok boy. Herman Kasongo sala mo ba vidéo na moko wana bomati bozu sa mo ba échange net que bozu. Donc c'est un peu ça la grande famille. La ligne bino mingi bo s'abonner massivement, bo aimer, bo commenter, bo partager les biso lien oyo po ekome la bakadia mpemba ba o bazo ya koloba ba nonsense, ba o bazo ya koloba buzo ba pona tina na ba artiste na biso batika parce que kimutema mabe futarate. Kimutema mabe futarate le bana ngata ser choisi Basile. Le plus important la bate la bonzambe yangondo ebisinga na luka en premier. To lukto bate la bonzambe. Yangonde le plus important pour nyon sa mokile koleka. Le bonzambe nde le ça le plus important. Ce que vous avez bonzambe katina yo et vous allez pas supposer na haine contre ton frère ou ta sœur. Ce que vous avez bonzambe katina yo et vous allez pas supposer une incompréhension envers les gens qui sont tout autour de toi. Donc, c'est un peu ça, ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Je vous aime de tout cœur. En tout cas, merci beaucoup na abonnement na bino, ba partage et puis ba j'aime na bino. Nzamenangai, oh là la raté pe anima raté. A pambole la nga bino bisika binso oh ezwami bino. Donc, ceux qui y sont zongité, ngai na biso tukutani na mikolo mizali koya. Bisous. Bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité et ye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali, to misala na biso ezali, kusala électricité, kusala construction, kusala misala yandaku, ozana posa ba installer yo DSTV, ozana posa ba salela yo misala nyonso yandaku olingi, ozana posa ya industriel, tozaliwana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous,
contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.